Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, yo soit des shows Denar TV, merci Nava au Balandi des shows Denar TV. Tu tout partager ensemble kakande tu sur la kanabino papa mama Simba Nabokebi. Tu es tout le bela likambu ya mama abengani papa nandako. Elo ni to linga tout le bana vidéo o papa na biso atinde linga vidéo alobi des shows mais kaka couper sa conseil toujours ndengo zo sala ezo sunga mabota ebele na kati ya communauté. Problème eza boye vidéo oyo je ne sais pas eza daté ou pas et qui koumela ou pas on ne sait pas trop mais question eza conseil comportement ya conseil ya kala ezalaka te conseil ya sikape ezalaka te mais comportement ya kala nde silaka muto achanzaka atikaka ba comportement kala. Voilà pourquoi tokolinga to lakisa yo problème nini ya na kati ya vidéo oyo nazo lakso otala. Mama na biso abengani mobali na ndako. Tolanda ibongo sima to mekana ko comprendre pe nini tokoloba na sima nango. Tolanda vidéo. Nakanisi bino nyonso ozomona evenema ndenge ezoleka nasali eloko te nasali eloko te bwaka nyonso nga na kosala eloko te nawabengi so mbila lelo nga na porte plainte koto yo na koporte plainte ko na yo nabengi bavoisin nyonso j'appelle tous les voisins Annick sors viens voir mais tu n'es pas là tu ne veux pas sortir merci laisse-le là moi j'appelle le flic après j'appelle le flic Florence. Ouais, j'appelle le flic. Je n'ai rien à foutre de toi, je te jure. Je n'ai rien à foutre de toi, il y en a aucun parler. Mais franchement, Bota la nene moutou, moi si on a dit qu'elle n'est pas là, regardez-moi ça. Il a mal à la voix. Oui. Moi, il a mal à la voix. Voilà, donc tozawana et sali ma wapas. Na soni komona biloko boye mais avant tout na olingana tuna est-ce que atana ba mindele bango moko parce que loi to yeko kuta na bamboka poto na mboka na biso na RDC boye ezalaka te est-ce que na ba mindele pe bango mo ba utiliser yango ka boye na tuni eza question yaya na tuni nde po yo po sunga biso ba oto yebite to comprendre est-ce que ba mindele o ba salela loi o ba tia loi o po na bango ba mindele biso le quoi tu es ko s'intégrer na bamboka na bango et donc c'est normal tout kende na même loi o ya mboka na bango mais est-ce que na ba mindele pe basala yango kaka boye na tuni yaya na tuni nde na insister na lobi na tuni soki na ba mindele pe basala boye koma kaka et osala eloko te po biso pe to comprendre mais si ce n'est pas le cas eza soni biloko boye eza soni yaya. Et puis na rolingana bakso moni na kati ya libala soika respect ezate entre moi sina mobali plus yango biloko aboye yaka po libalo eza na respect moi si atosaka mobali na ye biloko aboye yaka te libala o eza na respect mobali atosaka moi si na ye na ndako biloko aboye yaka te parce que plus biloko aboye plus soki ezoya seke respect na kati na bango mibale eza te ba audace mosusu po ya bo ezo dépendre pe ndenge nini bo vivraka na ndako. C'est ça le problème yaya. Mais de toute façon pourquoi na lini to lobelango na yo obetela bino histoire moko siko boya koyoka conséquence nini ke na vie ya bana yaya conséquence nini kokende na vie ya bana parce que nyonso tant to kabwana raboy conséquence à divorce c'est les enfants parce que moi naza na kati to bana bana kati conséquence eza bana le na na lisolo mo na zo betela bino na obeta ngo en direct ya pasi ya koyoka makambo. Voilà pourquoi na sepeli pe na banda na vidéo avant tout kotsa masolo alelo. C'est-à-dire yaya babiloko yo eza biloko moko propreté. Eza biloko ezaka plus kala. Même lelo kutu makambo e diminuer. Kala ko benga na mibali na ndako ezaki lokola maladie. Ezaki lokola épidémie na communauté. Mais ces derniers temps au moins ba maman ba reprendre conscience to ke na obongo ba reprendre conscience na bango
bapapa mpe bazomeka koreprendre mpe conscience ya kotosa mpe basi na bandako yango omoni mwa biloko oyo ejumi yo me eza biloko ya soni eza biloko ya soni mobali oyo abali yo bovandi ndako moko ntango tozalaka nanu oyo epai ozolela babala yo me ntango bakobala de problème wi nayebi okoloba desho ndako olalaka te oyebi esika mai etangaka eza te ma oyebi esika mai etangaka eza te wi nayebi yaya mabali eza na baproblème ebele mais sauf que oyo eza bacomportement ya kobetela maboko te eza bamauvais comportement oyo ezopesa basort ya mabe na kati ya communauté oyo ezopesa basort na vie ya bana lobi yaya na vie nyonso na couple nyonso dialogue eza très important ça sert à rien ya kosala biloko abe yango na tuni na mboka na biso na RDC makambo ezalaka te ezalaka te yango toye kokota na baculture moko boye oyo toyebeli mutu na makolo te tala conséquence biso toyebaka mobali nde azwaka biloko ya mwasi atie libanda mpo mwasi akende me mwasi nde azokumba biloko ya mobali ake kotia libanda mobali akende desho culture oyo ya bino te bokenda kokota omoni baconséquence ah oui yo koloba desho e bon yo yebi te eza intégration yango yo desho oui nga na boyi te yaya totuni nde kaka natuni ndeko na nga natuni na boyi te ezala nango nde ezosalama me natuni kaka eske biloko ya boye eza malamu baconséquence nango eza yaka oyoka lisolo nazobeta lelo omona conséquence ya kokabwana omona conséquence ya kowelela bana omona conséquence ya kowelela mbongo yango totunaka mikolo nyonso ebongo so mindele batiaka mbongo na nsima bana te eske me towelaka mpe bana eza baquestion yaya soki mindele batiaka mbongo te ya kofutaka bandako ke bafutelako bandako me bobenganaka mpe mibali eza kaka baquestion yaya eza nango mabe te eza kaka juste mpo omeka kocomprendre nini tolobaka cestadire yaya eza baerreur mbongo wana tozolanda me conséquence vie ya bana ezokende ozala bien te lobi oweleli bambongo wana osala likelemba osala boye na boye me lobi bana no baozala bien te vie na biso eza bana ya lobi ndenge bapara na biso babokolaki biso lelo tozoseka na bango tozosunga bango me biso towela kaka mbongo ya poto bana bazobeba bana bazotikala badeleka mpona nini bakofutela nga ndako na leta bakopesa nga mbongo ya bana kende na yo non yaya ezosala propreté donc voilà eloko eleki awa yango wana mama na biso abengani mobali ne na ndako me tokomeka kosola baka oyo ensemble biso tu nayebi baproblème eza ebele ndako olalaka te mwa oyeba esika mai etangaka eza te ezala branché nazoya kobetela bino lisolo moko bomona conséquence ya biloko oyo ndenge moninga aleli bana aleli mwana na ye moko akufi mwana akedinda na mai mwana akufi eza makambo euti osalama sikoyo na juin awa toza na décembre mwana okuti okufa awa na juillet en fait. Donc voilà, merci beaucoup tokutana en ligne, partagez votre émission, aimez, commentez pour ça la bien. Ezalaki Abino, humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, Michel Zakuya. Ciao.